Édition ya Mwambe ya Festival International ya Cinéma ya Kinshasa Fikine et Salamaki août le 2 kino le 7 novembre 2021 na Ngumba Mokonzi Kinshasa. Esengelaki esalima na libandela ya mobu kasi etindamaki na sanza ya zomi na moko pona bopekisi ya bato kosangisama na tina ya kumibatela na COVID-19 na édition ya Sambo Festival ya 2020 bikolo ntuku mibale na mibale bizalaki. Édition ya Mwambe eye na lopango ya Académie des Beaux-Arts na Kinshasa ezalaki libaku pona ba réalisateur mingi ya kolakisa misalami ya bango ya malamu pe bomipesi na bango na 7e art. Festival o ezali kosalema pona kopesa espace to esika na ba réalisateur na ba sali film bakoka kolakisa ba œuvre na bango liboso na ba public o bazwaka chance te ya komona ba réalisation ozo salema. Atanko koso ya misolo pe ya logistique to ya biloko ya kosalela e utaki ngambo yoko na COVID-19 ba salisi na yango batiki mulende pote midulu miye misalema bokutani boye ba réalisateur mingi bazela kapenza lokola pe balandi babango. Pona organiser festival oyo mikakatano ezali pe mwa mingi pona organiser festival entre autres makoki o babengi finance ezali muke parce que ba partenaire au bazali bazo pesa na niveau ya bango mais ce qui appuie ndeti ya l'état appuie to ya ba sponsor monsieur aminene pona ko vimbisa o etali mosolo ya festival o ekozala malamu mingi. Par exemple pona ko bengisa parce que to sélectionner au moins pona édition 141 films et ba cinéaste on est belé bazo linga ba ya na RDC ba ya kotala ba film ba échanger pe na public mais tozo kutana mo ba difficulté belé pona ndenge ya kobengisa bango ndenge ya kologer bango kolanda ba organisateur na yango festival eye e singili kozala bokutani ya litomba mobu inso pe na Kinshasa lokola meka to rendez-vous ya motuya ya ba réalisateur pe ba cinéaste ya Afrique centrale. Et loko tozolinga to atteindre na festival oyo ezali ya ko komisa Congo Kinshasa et Fikine à travers Fikine komisa Congo Kinshasa lieu de référence de rencontres ya ba cinéaste na ba cinéphile na Afrique centrale. Ba réalisateur ba bazalaki na milulu miango ba kaboli elikia moko pe munisali moko ya komona misala ya bango kondimama na grand public to na bato batalaka pona bango distribution to bopanzi ya ba film na bango nde etikali nkokoso. Ouais, ya liboso d'abord ezali cinéma eza beaucoup plus visible était ya Kinshasa. Alors festival Fikine ezo permettre que la population mobimba et ya kotala ba film congolais parce que on n'a pas de distributeurs, des distributeurs basés pour diffuser film. Alors avec festival, bande de population de Zongolu, ya kotala ba film congolais. Yango vraiment des objectifs autour ça et puis pour nous faire découvrir ba talent congolais au les na kati mboka na biso. Ils a pas si bonnes autorisations de tournage. Nous avons des tracasseries makasi et puis les policiers pour nous déranger pendant le tournage. Et nous avons des distributeurs basés. Tous ça là projet et sous Canada pour moyen de transmettre en égalité. Yango vont mettre ali ba kokoso o to kutia na kanango mingi pona ba tournage na biso. Et puis ba producteur déjà bazala kalisi suité. Et to comment ko bunda na ba effort personnel pour te ba ko réaliser ba film. Yango vraiment ba kokoso o to kutia na kanango mingi. Nzokande likambo lioko likokisami boye ya batali mingi balingaka kotala pe koyeba misala ya malamu misalama na batalenta to na bakeli bazali na makasi pe mayele mingi koya awa vraiment nyonso na moni et c'est pas singa makasi. Ouais, donc ça vraiment ça linga plaisir makasi quoi. Comme on a déjà un Congolais où il a installé un grand festival comme ça. Le seul festival dans ce pays, en tout cas, ils ont l'Okomori à encourager ma casse. Donc, un grand coup de chapeau, un grand bravo à Chopper Kabambi, l'organisateur de ce festival. Vraiment un coup de chapeau. Quand il y a un festival, ils ont plus pour découvrir les films congolais. Le problème est qu'on s'est posé mingi,
biso toyebi vraiment ba film congolais. Donc la majorité à ba congolais ba yebi vraiment ba film congolais. Donc du coup, tu as plus habitué à ma bokeh, voilà et consorts. Mais des vrais films faits avec des normes, dans des normes, on a vraiment tout bien voté. Mais un festival où vraiment tu as découvrir beaucoup de films. Donc je crois qu'ils ont suscité déjà envie bien quoi. Donc vraiment c'est vraiment ça. Mercredi 3 novembre, orchestre Bakolo Musique qui ezalaki na beaucoup tani boye pe sepelisaki bae bazalaki wana na mindule. Bakonzi Baïke Bazalaki, lokola Yvette Tabou, commissaire en charge de la culture, art, médias, communication et du numérique ya Engumba ya Kinshasa, Basalisi ya Milulu, Bazali na Elikia ete Mobu Mokoya, feti ya film et kozala lisusu kafu kafu. Quand